Nazoluka masinga yoyo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yo. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote bele et bele bisika biso bisubino nzambalo la pambola et a pambola bino. Voilà, vraiment yenge na bandi connexion bondo ya Congo. Boboto bondeko na bandi connexion ya catholique, le sacre respect na ba chef coutumier na biso. Voilà. Ba batangisa biso droit coutumier et puis oui tolobi paix vraiment ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel ba shalom na bino bisika bizubino ba bonsoir ba bonsoir ba bonjour ba bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre votre humble servante la danoise. Voilà maman le kinabino. Vraiment, bozana se a sous les baobas, mon pepa kitoko, malili ye, elanga ekoti na mboka, tocha bakoni na biso, to pelisa moto. Et puis, to soit, moi lungwila na biso, moi coca, moi jus, moi maï, et ça la bien, to mela, et ça la kitoko makasi. Bande konangai, na kotiela bino audio, voilà, na kotiela bino première audio et ozala oyo balobeli ndeko mwasi balobi ke autaki Maroc bino mo boyebi ndeko na biso mwasi epanzanaki vraiment epanzanaki eza kutu susu na actualité te mais biso tozongisi yango su na actualité parce que tomoni bato ebele bazokosa moto akokende asimbi kisi na ye akokende asali babétise na ye soki babwakeli ye ka maladi soki yo ozaka na malédiction babambeli yango ka pa ekomi bakamarade yango wana biso tozongeli siko actualité ya ndeko mwasi oyo bino nyonso boyebi ezotambola na bareseau sociaux ndeko na biso ya mwasi akufaki basi bakundaki ye kombo na ezalaki ceux qui Brinette, mais camarade na ende Sheila nde ye mutu balobaki nini ke ye mutu abwakelaki ye maladi wana etamboli ba photo etamboli yango wana bozomona ndeko na biso akufaki ye wana na cercueil oyo aza na kote na ye nde camarade na ye Sheila ye pe asalaki ya ye audio ye pe apesi pe bargument na ye parce que azalaki proche na ye ndenge ezalaka na famille hermo bozo solola bozo na ntango apasi boyeba te ke camarade mpe aza wana donc voilà bolanda baaudio wana na bokebi nyonso baaudio oyo ebimaki ke baaudio ntango ebimi eza mongongo ya famille te c'était pas la famille de notre sœur en tout cas paix à son âme oyo akufaki ezalaki ni voix ya mama na ye ni ya ndeko ya mobali ni ya quoi que ce soit ezalaki kaka voix ya bandeko na biso kaka baproche kaka oyo baza kaka bayebi eloko te bobandi kaka koganga camarade abwakeli ye ntango awuti na Maroc nzoka ntango ndeko na biso awutaki na Maroc ndenge camarade alobi azwaki bakado kuna me na katika ya audio boyoki balobi ke azalaki na fiancé na ye azalaka na poto sikoyo confusion ezobima eske fiancé na ye mutu alongwaki awa na poto akende ko rejoindre ye na Maroc na mission de service ye mutu apesaki ye ordinateur à rouge na ba $500 ya ba asombelaki ba nini babengi nini ba soki ba gourmet
point d'interrogation. Est-ce que ezaki chef mobali mususu o ezaki chef bazaki na délégation ye mutu apesaki biloko wana bandeko na nga balobi ke mama bango aza consciente ke mwana na ye azwaki biloko ya malamu te yango wana mwana na ye asilaki kokufa. Vraiment bolanda na bokebi nyonso audio oyo ebimaki liboso oyo bino nyonso boyebi eza des audio totie yango après yango na suka audio ya suka ekozala réponse ya mwana mwasi oyo babwakeli beurre oyo babwakeli malédiction oyo mokili bafoto epanzani ke mwana mwasi wana ye mutu abomi moninga na ye. Donc mwana mwasi oyo bozomona telemi na pembe na kote ya ndeko na biso oyo asili kokufa. Bolanda twende. En fait, babwakeli yango juste a eu une mission de service na Maroc. Tant azongi ka na avion. Déjà na aéroport babwakeli yango. Abeli pendant un mois à souffrir na maman bango baluki babi moto abwakeli yo ndeka baluka bato basalisa ka moto abwakeli yo bo eza po aboma et ça lui peka yo bika tant yo bika pe azongi pe moi en forme. Allez, en tout cas elle a souffert. Allez bambi sous ya kake vraiment ti ya mutema. Des temps bête su yango bête su ça ah maman ta biloko ngo komo zonga su na nzoto parce que biloko bando bien na nzoto comme nzoto lokola ngando dans nzoto comme ba paillette comme omoni maman biloko fiancé na ekota zena potoyer kotala ye mariage na fallait prédote na fallait za lelo londe ba bouquet date après d'autres na ali ba sali ba prière ba kene ba hôpital donc fanabi mokola kufaki fiancé na yaki ba beau-père na ba yaki mais alale na mbeta pesi bon ka Congo ta la bangote mais bon apo nyota la biso tabité na ta la binote ba vandi na ya sengi ba pizza sengi nyonso ko senga sengi boye ay bisi kon fa na bisi ka webi ke mobile na nga makasi enfin na bi wi nga ka o makasi ah c'est gentil maman abandi komi abandi maman ça pas maintenant ça ba crise abandi babiso tali mwasi abe olakisanga bafoto taka mwasi ngaza boso taliye ndabelaki okotala te allez grand frère nae tanga baluki na bandi koksa ba crise ozo sa crise azo milia en milia minu en milia ba crise neza ya mabe en milia le lemo donc on sa ba crise mo ya makasi asilika so sa crise ba monaka boye asali crise ala bon va bien asika atiko sa la crise ala donc crise doit sa kana ndeza crise ali bela depuis 16 heures asali crise à Kofi babandi ko réanimer docteur abi akufi maman bon abi akufite bakeng va street babi oza cannabis te boke na ngalimba kengalemba babi akufi maman bon abi akufita zui corps akena mo pa mutombo na église ayaki en plein culte babi ici pasteur atini bato babi akufi maman abi akufite depuis 16 heures maman tambo na corps à moi na nae akena ngo babi kena l'église moi na limeta ke babi akufi ya akufite akena maman mutombo dit que maman na tamboli na corti 22 heures azonga on soutien na ndako abi mwana ya profiter ba sambeli tomba osabela moni misule fungwami allez et là misule fungwami ka boye allez ti ba 23 heures ba yo convoque maman qu'il faut te retirer na mort depuis 16 heures je te dis tika au kokate c'est tellement triste que autant moi na mukie 28 ans azolinga bana na ye auto bana ba misana na ye kala mingi te c'est tellement triste que faut ka kosambela po nayebi te nayebisi yo joli nayebisi yo eza likambo mwana oyo abeli filo ayebisi nga ka alobi oyo amoni loka mafuta opakola elingi ye te parce papa changer mafuta nzoki ezalaki wana deya si bazwaki mwana babwakeli biloko ekomi omba liboso kutu na yoka okake babwakeli kake ebeti ye nzoto mobimba bapota na mutu bapasoli ye nzoto epasuki
basala nzambe bazokende kobondela basala nzambe balobi mwana na bamemi musika basali mabe na baninga okolinga te Jolie okolinga te okokoka te Jolie okokoka te nazalaki wana na ntongo filo abenga yenga na ba 5 heures nakoki te nazalaki wana nafandi na yenga mpe nzoto eza bien mpenza te me nasi eforce na ye napema siko nazozonga nakende suku na nafandisa ye pasi Jolie nayebisi yo pasi leki na ngai pasi likambo monene boye nazotala ye aza kaka nata na baladi na ye wana akobela ngai nakotindela yo akomela nga azosenga nga soyeba nzimbu ya ile wi amen mama envoie-moi ça mwana azotindela ye wi natindeli bapsaume amen mama nebisio basala nzambe mo bakende kuna bayebisi ngai mama Mireille nzambe kaka sala mwana wana oza lisusu te bakena ye musika bakena mwana na musika trop tard nzambe kaka loba sala nazokoka te Jolie nazokoka te nazokoka te mwana wana nazokoka te ntango nabelaka mbala liboso aya kozwa nga na mutuka na ye akememanga ketika nga na hôpital nazokoka te Jolie pasi motema pasi Jolie motema pasi David aleli lokola mwana moke David abima yaya barbene barbene asekane kaka abenga mutu tantine te sosi amona koka na mama na ye okomika mama na ye mama eza pasi Jolie eza sio na musala batuni omwana nazobela nini olobi non eza makama nzambe ozoyeba te mais bazosambela et puis 2 jours après tant bapesi yo mbongo na musala okende kotraite mwana na po obaki ozokoka su te obengi bato ya misala oyebisi bango okende ozolela ke mwana na otanga voyageaki bapesaki ordinateur ya rouge na chaînette ya or ya Chanel chaînette yango ezalaki na prix yo moko kutu mama olobi baoboma mwana nanga likolo ya 500 euros mobali moko moto apesi ye bazalaki na ye na Maroc wana nyonso mama filo abombi azoloba te ozi vi ya mwana batu ozo kopanza ngo sango boye na ba réseaux sociaux pe zotika batu bazoloba po démentir que note oloba ta que note mwana na kufi na liwa moko ka boye mwana na kufi eza malade ko lekala ngo mama filo zoloba te mwana na yeso ka kufi lelo oyo ngai lelo na otiko ka mona pokwa likolo ya nini azalaki na mobali moko mobile yango tango batie mission de service bapesa mission de service na musala kende bake kokutana na ye na Maroc kokutana na ye na Maroc wana nde mobali wana apesaki ye bakado wana et puis bakado wana nde bapasteur to baye bamoni bamona mwana lobaka te loba elo moko te nde baye batuni ozana makambu loba mwana za ko loba te mosali na nzamba lobya ko loba fwa loba mama fila yoko benga mutu moko musala nda isaki makambo wana nyonso keno mwana ngazo kufa likolo ya 500 euros est-ce que nga mama na ina zangi 500 euros asobela mwana ngai chaînette ce qui gourmet batuni ordinateur eza babimisa ordinateur bapesa parfum bamona tene parfum mwana sa tiaka na nzoto yango nde policier nzoto mobimba ndenge etina ndenge mwana ya kufi alors mama filo siko abombi ale bozui mwana bato ngai innocente oyo bozi babimisi kombo na ngai et na sensité mama filo mwana ondenga kufia na okena pete soki nini alobi une vérité bimite mama wana ifa bimisa vérité aloba vérité na famille ndenge nini mwana beli famille bayeba te ke mwana belaka sio na musala batuni mwana nazobela nini olobi non eza makama nzambe ozoyeba te mais bazosambela et puis 2 jours après tant bapesi yo mbongo na musala okende kotraite mwana na po obaki ozokoka su te obengi bato ya misala oyebisi bango okende ozolela ke mwana na otanga voyageaki bapesaki ordinateur ya rouge na chaînette ya or ya Chanel chaînette yango ezalaki na prix yo moko kutu mama olobi baoboma mwana nanga likolo ya 500 euros mobali moko moto apesi ye bazalaki na ye na Maroc wana nyonso mama filo abombi bandeko na nga bosili kolanda ba audio
bolandi yango na bokebi nyonso vraiment soko olandi yango na bokebi te mela mwa jus na yo mwa café mwa ti zongela yango lisu place wana et puis bobosana te bopartage bandeko na ngai esalaka bien oyo nyonso toolamusa conscience parce que tomoni congolais tokomi koyinana mingi na bilobaloba na biso tokoya koyinana pour rien na bilobaloba na biso tokoya kosalaki bandeko na biso bakufi mwaye baame na bango epema na kimia eza te na nsima na bango bakomi kokosa bamakambo makambo ebandi kobima olie tosambela ndeko na biso molimo epema na kimia pardon tokomi koluka baproblème kokosa mpona kaka ozala na honneur wana ke ndeko na nga kufi na maladi moko songolo na liwa ya moto tokomi kolukela yango mwa raison. Alors la mort c'est la mort quel que soit ndenge nyonso ekoya moto akufi asi akufi mais congolais alingi toujours jamais moto akufa sans ndoki aboma ye jamais moto akufa balobaka eza foti na ye moko soki eza foti na ye babakaka ya bakotelaki ye yango wana ase suicide bakotelaki ye yango wana akesalaki ndumba azwi maladi ya sida akufi. Donc il y a toujours que mutu kaka fois azala derrière liwa ya mutu ale entre temps ntango bozosala biloko ya bongo boza kokabola société. Jésus atikelaki biso bolingo alors bolingo ezosila biso na lokuta kokosela mutu makambo boza na preuve te bobambi mutu abatu likambo oyo ke toyoki mama bowe ya lobi te tata mowe toyoki ete bakouze bana te me bino kaka bato entourage o bo fabriquer pe histoire bozwi pe kombo camarade ya bato bobambi na kati parce que banda kotambola na ye fo yenda bwakeli malade moko bandeko nanga eza vraiment eza bien te to bima na ba biloko wana ya ezanga tina wana parce que bandeko na biso ebele bazosimba bakisi bandeko nanga Congo na pona okoma oza na promotion surtout so oza kutu kitoko makasi déjà premièrement okozala nanu makangu ya chef okobanda nanu koleka yo na bachef wana avant oyo kokanta te kaka mwana biso asisaki classe bapesi bapromotion déjà kaka mpona batia na liste wana ya délégation yoke na Maroc okende na États-Unis oke wapi bakopase bino bakolala bino soki yango te bokosinye bakor bandeko nga nakendeki na Congo na 2016 naza na mwana na ngai mwana cousin na nga mutu na bokola ye na futele ba classe grande sœur na ngai wazaka na Lille ayebanaki na mutu moboye na Petro Congo na société wana Petro Congo a recommandé ye tanga sisi classe ni na Ista abandi kosala kuna mais musala ngo ezaki ka journalier donc chaque jour faut ko donner ti contrat sika chaque jour contrat sika mukomso be okende bo une semaine ba bengi yote supoke bo ba okomi ba habité ba zongi sibino a wumbeli place wana azokende ane oyo penza bandeko nanga koko kisata ba 6 ans kaka na ki journalier wana ba engagaka yete baninga msuba koya sima ba engagé bango oyo penza banda na bango ba komi ba mikonzi ba jipe ba nini sikotanga pe na kei tokutani na ye siko ba collègue na ye oyo ya ba camarade na ye déjà oyo basi bakota kuna na kati ya Petro Congo ayebisi bango alobi non ça vraiment c'est ma maman ye muta bokolinga afutelinga ba classe makambo so bien c'est comme ça to invité ye na hôtel Béatrice ba invité to kende kolia kuna ba invité nga na hôtel Béatrice ba camarade ne ba ye bayaki 4 Peugeot et pardon 4 Jeep ya pembe penza balingi couleur ya pembe balati noir et blanc ba camarade na ye na ba chapeau ya ba cowboy ya noir ba kiti bango 4 ba Jeep na bango ngai skoyo tozaki na chauffeur na biso tozaki na voiture na cousin nga biso pe tokiti toyokanaki tokutana ba 15 heures
tokomi wana na hôtel Béatrice wana na entrée na on se wana restaurant moko eza wana ya kitoko makasi bakomande balobi ya bapesi bakomande biloko tole na ebisio tole tomeli donc allez banayebi te ndeni basalaki programme na bango moko abimisi bandeko nanga kande toliaki wana donc na comprendre te tokomi so na ba 800 so ba 900 to ba 1000 dollars ka boye panzani na ba moi ba whisky ba vin rouge ba kolia ba vraiment bon après tozo solo là après na tunika bango na bi abonde ni bino bo banda musala na camarade na bino bo yambinga pe bien tout kana sepeli bongo bino ndeni moni camarade na bino ti lelo bazo ko engager na musala te bino basi ba engager bino na tunika ka bande ko na ngai biloko bongo santé mentir bo tunaka te so bo sana batu bomoni baninga bazo avancer ko tuna na yote surtout na Congo ngai na tunaki kaka parce que na mona vraiment ke baza ba camarades parce que nde ba bengi singa ba panzi mbongo penza après ba singa ba bi sœur oyebi kende kona yo parce que nde kona ngana siko azane témoin de Jéhovah onde kona yo anika makamne ba témoin de Jéhovah en tout cas tuna ekaka ye moko bien to proposa ye a signer to bondela ya signer contrat azolingana ete sikoyo leki nanga wana azoseka kaka azoseka na ye kaka ngape na isi na bi mais cette fois-ci en tout cas il faut signer hein ozalaka boiti wapi oboti pe déjà bana tu vois eza bien te tangu to panzani wana bango pe bakoti na ba jeep na bango au revoir biso pe to koti na voiture na biso to kende skona ke sko kotika neve na nga place ya bandeki avandaka na matete nga skona zonga na nga na hotel na Gombe bande ko sko neve nga nga no na bi mais tu vois ba abina nga grande sœur contrat wana zobona bazo sinise biso ngo na makila soko lingo signer contrat okei premièrement faut comme PD obandi obima na ba chef wana entre bino na bino bozo bima et puis ozo signer contrat otoboli penza na finiti boy na musapi ozwi makila osigner ozwi makila mso otangisi place moko boy na mulangi moko bakenango alobi non alobi nga kutu tangu na eko yeba secret baliba parce que soko sokoti okozonga simate abina comprendre te bon nzambe kaka donc tangu ba tyenga mbaba kia kaka ko signer boy na koma penza boy nesi bango bo limbisa nga na signata lobi alobi grande sœur na sala un mois ba benga kanga lisusu na musala wana te et puis kuna ligani na kima mais ozo luka pe musala côté muso ozo zoate après bango ba tellement na sala bien ba yeko benga nga lisusu na yango na tikala kaka boy donc nako signer nga contrat te na préféré na tambo kama makolo l'essentiel bana nga baliaka na ofutela nga ndaku na nga moi bien na matete bande ko tangu na mona ki bongo abi mami bino tango banda ofana na mboka oyo ezaki na mutoki na yo na mayele na yo ozo passer ba awa mais awa eloko ebebisi Congo ba directeur nyonso ba koti na ba loge bani siko bango bazo nyo kwa makuna na ba loge siko ya cheo kaka grade boy sans yo nyo kwa ma pona biso moto tozaki na université tozaka na ba professeur onga na yebi ba si ba kufi ba msu bazaka pe na ba loge au moins soki okangami na epe akoti si yo pe donc ndenge bozo mona ba jeune fille wana bazozoka ba promotion même yo mama na kati ya ndaku mwana na sisi ba classe bandiko mata mama fungola misu tuna mwana to boyite ya nzambe na biso azali oyo pa koko akoki pe onana bonzambe pe o mati pe ba grade parce que nzambe na to koko limitaka eka te ezaka te so mutu azui o azui kaka ezaka kaka asimbikisi non ya nzambe pe ezali mais ya nzambe ekendaka bien ba condition ezate o mona pe mutu na ndako aza kimia na mbongo yango pe ozomona ngo ezomata penza na escalier boye pam bozwi ya nzambe mataka na sincérité ezomata na escalier mais okomi
Mais oh y a ba diable oh et comme matana stancer après bouf au pamba mina mabeli kambala moko. Tellement comme même na vitesse moko bulayi na ngomba tango kokweya okweyi libela. Mais au escalier ezaki o mati pa moko o résister au tali gauche au tali droite au mati donc ozo liambongo no lentement mais sûrement. Si quand le long de qu'on a besoin moi si akende ki na Maroc. Balobi maman n'est pas consciente que aba pesa ki ordinateur ya rouge. Maman n'est pas bandi koloba. Que te vraiment likoloka ya 500 moi nanga ki ne kokufa boye na boye na boye. Et puis ba pesa ki parfum. Bande ko parfum kutu ba parfum ka ya pamba oyo parfum kaka soko keso ba parfum moniato. Ba parfum moniato so keta na Italie na ba wenzela bango ba oteka ba parfum moniato. Ba 3 euros ba 5 euros ba komi penda Versace. Soko so minute ba parfum moniato o pompa on nzoto na yo. Soko za mutu mo za allergique. Nzoto ko beba yo. Obimi ma kwanza bani ko kwanza e ko kipe ko memo na liwa. Ale l'air musu parfum ba acheki et soit ezaki ya kisi soit azaki allergique na parfum wana mbala boka wuti Maroc ba pesi au parfum o mi pompe bande konanga ba cadeau parfait to bando sala pe mo attention o mi pompe dans nzoto pre ma kwanza bandi mi kusa bandi makambo bandi yo mal soigné o tiki mokilo kei boya bo bambeli batu makambo lelo mwana mwasi oyo réputation na ye panzani e baby makasi mutu akobong sa réputation na ya ko uta wapi bande konanga eza passé parce que ils continuer kaka bazo continuer kaka continue na biso camarade ya bomier mais quand vous parlez des camarades ya bomier est-ce que sa maman a prononcé un mot bande konaye baza conscient ba prononcer likam bande ba papa na ye ba prononcer likam ba en tout cas biso to senga na famille ya mowe so qui vraiment ke ndeko na bino boza sûr que ba bomier pas moi na mwasi oyo maman oh ti sala audio loba na mokili la musa conscience à ba camarade la musa conscience à batuke boke bana ba camarade mais si seulement si moi na bino boza conscient que a skende ki na Maroc asimba ki biloko ba kabele ki biloko mabe et pas ya mutu mwana mobali mama loba pona mwana na bino am na yepe mana kimia parce que kolela ya mwana mwasi oyo ekoki kozangisa mwana na bino kimia ekoki pe kozangisa bino moko kimia tango boza koyoka ba audio na ye mama okozala pe na pasi lisusu lobi e mwana bato innocente mais tala kombo ndenge ki en tout cas biso na sous les baba to lobaki non on ne peut pas laisser ça comme ça on doit quand même parler on doit quand même dire un mot parce que ce n'est pas bien ce n'est pas gentil et ça normalité ce qui mutu asali na ye le côté ce qui peut boyoka ki pas ba pasteur ce peut boyoka ki pas ba prophète bo examiner pe prophétie yango très bien bota la pendeni mwana bina bande ko matela ba grade yango o bokomo lo bakazo bata ba grade 28 ans azo mata ba grade atangi ba classe na ye azo mata ba grade bota la nan mobali na ye o azalaka na poto est-ce que mobali wana azala mwasi na poto te soki beta mso azana mwasi na poto azana mwasi pa lela kawa mobali na ngai atikanga na bana akenda kolinga mwasi nzambe pe aussi punir vraiment totika kaka makamba ba camarade mabe to yebi yango très bien wana tokoboya te to banya biso ko chiter bande ko na ngai to yebi yango bien que ba camarade baza mabe mais ba camarade nyonso te ba camarade ya malamu pe bazanga kati mais yo nde ezalaka mayele na makambo itali ba camarade ezate ozana camarade faut sopela ye vi na yo mobimba kati na yo nyonso na michopo na yo nyonso tout faut banda ko lobela camarade neke na michopo na ngana libumu ezalaka na 25 cm ezalaka boy do o loba nyonso non camarade akotika la camarade bo solola biloko itali si likolo
mais kati na yo bomba parce que oyo aza camarade na yo malamu eza Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, na sepeli mingi na sepeli mingi botika la malamu ba oyo nyoso balingaka sous baoba bo partager ba vidéo bo partager ba vidéo na biso na live together vraiment bokota ebele na live together voilà et bino boyebi oya kozwa mobali ya sérieux oya kozwa mwasi ya sérieuse totika solitude ebomaka solitude epesaka jalousie bato mingi bazala na ba solitude wana bazala mitema bazala ba jalouse tanga omona baninga na ba feti bazobima na ba chéri na bango bazobima na mibali na bango epesaka bango motema pasi. Alors mama tika kozala motema pasi ya moninga oyo azwi libala na ye yo pe yaka libala ezali awa osali masolo na yo na ndenge takos ozwi pe libala na yo ya takos na ndenge bien botikala malamu ba love na prochaine vidéo. Bye bye.